Bill Clinton, bonjour. Ouais, bonjour Yamouni. Ça va bien? Ouais, bien. Amoni, Kosoan ici là. Bon. On va polémique ici là-haut. Bon, Moni Mikolo yo tozolo bela mingi lola na lola. Okoli toza na sainteté moko boye. Tozo sala parce que nganaza le parrain de la 5e génération. Le parrain. Oui, je suis le parrain. Vers qui c'est bien? Bon, le parrain parce que omoni nganaza muto liboso abetaki nzete na mai na lobaki baleka uki bambisi minene babini. C'est la 5e génération. Dans la première gène, on a bandai ko sala orchestre. Avant ba gène na biso nyonso ba banda ko ya ba Fabrigas, ba héritier, ba Fali Poupa, ba Ferregola. Avant ba nyonso ngam tu na bandai ko sala. On a bino ba la maison mère to na mokili nyonso yo le premier. Na 5e génération. Na biso bano to bimi na ba école lokola wenge, ba to ba bimi na ba école lokola pa ya grand mopa au Kofi Olomide, ba to ba bimi quoi. Donc yango moni na kotsa ki moi sainteté moko boye. Azolo ba lola pour protéger 5e génération. Lola na lola. Lola na lola. Mais c'est quoi exactement Lola na lola? Bon, Lola na lola, ils a paradis. Ils a paradis. Ils a teka photo zela. Tant que comme na lola ndeto, même sur terre, tu roses déjà na ba comportement bien. Oui. Yango moninga na linga mingi tant na kuta na ba confrère na biso. Na comment conseiller bango ko conseiller ba Lacoste ko conseiller ba JD ko conseiller ba Ferré moni bato ba bimisi biso lokola ba les rois de la forêt baza ba vie na biso lelo ata tozoluka ba vie ngona ba ndenge mobo il faut savoir comment parler à la télé faut tout gratifier avant parce que baza bato bango ba pesi biso un pas donc ba lakisi biso comment marcher. Qu'est-ce qui se passe Milton et baninde nimbala moko. Bon, ils ont ba révélation, ba révélation ils ont que lobby photo tala parce que toujours tala ba Grammy Award, toujours tala ba artiste minene na ba États-Unis, toujours mon attend bazo pesa bango na ba BT Award, bazo pesa bango ba trophée, toujours mon ke ba tulokola ba Kenny West, ba Puff Daddy bazo vanda bango no sona ramoko. Ogondi mate que moi si lokola Beyoncé, na Rihanna ba vendre sika moko mais pourquoi pas biso en Congo? Ils ont attends yo sur le bic yo les premiers à bango nyonso. Non, ils ont mabete. Les prix. La classe ezalaka, moi na ko m'appeler les prix. Mais où est le bango? Où est le bango? Assez à lobango déjà. Moi liboso, yo za so ki 4e de. Papa Wimba loba yango Bill Clinton, Wira loba yango ki Bill Clinton 10 ans de pouvoir. Waze quoi ça loba? Bon, vienanga waze quoi na kutoya ka mingité. Mais je l'aime beaucoup. Mais ayebi que Bill Clinton, na yebi que l'orchestre né azala pe na ba Bill Morobo. OK. Donc en Afrique mobimba. Saint-Tété, Bill. Oui, en Afrique. Lola. Lola. Donc en Afrique mobimba, au mona que Bill Clinton azana ba Bill. Bill tina ba Bidjan, bato bazana ba fort ba Bill, ba DJ Arafat, bato loka ba Serge Beno. Donc yango na lingi sainteté zala to kotsa moi bolingo wana na musique na biso pe générique on azo sala ya lola na lola moko ngamoko osamisi bande kote ndeko lobina ndenga donc wale za ba featuring eza na kati ya banzembo bien mais sikoyo na sali pont moko entre biso ne babenga biso ba artiste ya mokili na ba artiste ya nzambe. Donc au moni badinga raté balobaki biso toza ba diabulu toza ba tumoko boy donc yo sangisine donc na landa ko interview na ngamo vie na ngawaze ko sana débat moko makasi na pasteur mais pourquoi pas ba pasteur tu utiliser na bango ba micro moko ba guitare moko na ba studio so to ke pe ingénieur JP Kiss bango pe ka kiti moko mais pourquoi toza na biloko wana yango mona sali lola générique wana même egozala demi même na kati église. Barubi nango même na kati église. Non, album mobimba ils ont ba featuring yebele na ba musicien chrétien. Non, pas na ba musicien chrétien. Frère Patrice Bengeta kota likambo. Non. Tu vois na lobeli ba frère te mais na gratifier ba frère na biso mususu ba pasteur, ba ne na kati ya lola bazali donc na ko dévoiler ba secret nyonso te. Bon donc Léon na Tour Eiffel, masolo lola on kozala. Lelo bling au moins on est na za toujours Mikolo toi na sainteté. Tout ça na sainteté donc bling tout ça et pas ya
Boss Emmanuel, donc na Tour Eiffel wana, donc lobi to beta déjà na Maïcha Park. Et ça qui concert des privilégiés. Concert des privilégiés, tout le monde était là. Donc en fait, tu reprends les activités normales. Je reprends normalement mes activités. Na cadre à Saint-Tété. Na cadre à Saint-Tété pour nga na fongolela ba master. Na uta ko fongola Lukapa. Lukapa tant na fongoli Lukapa na beti mbongo ya danger na signaler Lacoste. Lacoste. J'ai fongami na Lukapa. Na Luanda j'ai kangami mais j'ai fongami na Lukapa nde. Na moni bango tu mikolo kaka nga mikolo Lukapa nga mikolo boye kasi ndeko limite boye te kasi eza bongo donc nako ata kangi suki akanisa teke bile kwa voilà to kangi omoni te siko na yena ba système ba Neymar bon so kangi suki ko kansate bi parce qu'on a un système à Neymar pour Lola Izoya donc c'est combien de chansons là Lola donc on a 3 volets to sa première volet où ils ont un générique qui a Lola nazana nzemo so ezana kati wana comme na chambre salon usuna na ngoza plat préféré donc nazana biloko ya Lola kaka biloko ya Lola donc biloko générique tout d'abord au monde kaka synthèse ça to bien ko bina na kati ba église tala sœur mami nazo bandango bien aimé pokota na Lola bangaka nzambe lingaka moninga na yo lokola yo moko pe okomi lingaka bila donda sentiment lole tongama na wolo alemata diemba bina diemba bilo alembalambala boninga nsengo na yebisaka bino kena binisaka mondo yo na botoli brasari na ngai na mwana wana po akomaki empuli mata diemba donc l'eau les yeux. La bonne année, la bonne année en tout cas, tu comme tu bonne année déjà. La biso na ba chaîne internationale déjà tu banda ko flasher déjà moi déjà ba comme on a ma Lola plat préféré ba salade niçoise donc babilo mora bien ça les maman. Alors Bill Clinton, merci beaucoup. Merci à toi, c'est moi qui vous remercie. Bon courage et très bientôt Lola mais Lilo na Tour Eiffel hein. Bana Bandal c'est Paris. Bill Clinton ya mobimba. Bill Clinton ya mobimba na ba Olivier Mukoko first class donc biso tozaka wana. Na pole wanga nyonso bakoti likambango ya Bill Clinton ya Lola. Alors Bill Clinton tu as fait un featuring formidable avec Mamou National. Tintou Vita, une participation explosive qui est restée. Alors, on va te faire plaisir. Avant tout, Lola, sur juste un extrait de Tintou Vita. Américain. La raison garder toujours forme. Par conseil par rapport à l'université de Sala, il faut se mettre à la bien en forme. I'm here at the gym working because tomorrow I have school. So I usually come here every day because working is good for your health and then it's good to keep your body shape in a really good shape. It will take place. The concert will take place. Elle vient de dire à lobby concert et Zali donc bana mai bana ya maison mère baza calme concert et kozala. OK puis sans oublier toi qui peut na programme États-Unis. Mais l'heure na commis na ko réfléchir na tal la kuta na producteur na solo na e. Na bité basalo té. So beta na bois de nuit. To beta na kalaté maman. O ka be côté faut salba 3000 4000 places à ah sorry Warason sorry c'est bon il y a autre chose ko bongisa na ye il faut ça ba salle et ba 3000 4000 papa donc bah j'ai déjà miqué té simbaté avec ko comprendre nga bino wera tout cela ce ko tozu ba salle gaya donc ya ngonde et ko permettre l'être ya tourner to beta sikoyo na ba salle minene bana kini bana monde entier vraiment d'abord na sengi pe na mboka kalmezala pour nos ambassadeurs de la paix na lobité na bislas de chef notala toujours total apote bi jour tokoloba babi côté ndoule en tout cas bino boyebi ne rien à dire 7 jours de la semaine babi mukile sama na 7 jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche après dimanche faut son na lundi c'est-à-dire album au sombiango ba chanson olingezali opona so olinga lundi mardi mercredi jeudi yokaka tozana ba diversité ya ba mélodie ça dit différence ya ba rythme oyo lingi okuswa mais na boina dévoiler secret interne album il faut mupaya ayoka partout bazoka bino et c'est la peu moins vrai à l'époque tozaka na malewa
Là la bimisi malewa eye malewa eye ko bala ye makambo nyonso. Mais tout royo là ko réfléchir à 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine banakin. Tiango te pona bunsa ba collègue nanga ba artiste congolais. Jamais. Et ça pour la papaya. Bino oui le content ba komote. Pour le moment on a fait fond. Ora musique mon papa eso beta sans oublier que ba inspira ka ba ndule la kin bazali. Mais yo se bateke. Oza na succès te mo oza na succès te. Ba ba succès libanda de konanga. Tika na minute de ce traitement. Traitement et ko soigner et ko longa bino ko nyoso mabe. C'est-à-dire ero ko bima. 7 jours de la semaine. Ko cité ko boudete. Tchana mukina yo ezo sauver image de musique. Na concurrent na ngisa yo ti. Ils ont pas quatre. Quand bino boye bilan na bisaka maleo. Ba joueur tout le monde ba bina maleo. Partout blocade na bino boye bi. Na ba slogan ba président monsieur ba mboka. Ba capitaine blocade na. Ne ko tala o blocade ça qui éclaireur. Il y a mal à HD Noé et raillé à qui a bien PC retour à non ça va de le roi de la forêt. Na bi bosiko na za ko larguer. Pour 7 jours de la semaine. Banaki na ba mingité. On est sebno kande makamusina longo awa. Dimanche nous quittons bon à Paris, tout coûte à Willow Longomba, tout coûte featuring, basa 2, 3, 4. Et puis à peine États-Unis, Boyi Kérisson, Nazali, na Ibaka, tout ça la plan. Na dimina si ça m'a cambu tout malamour après na largué, na ba pib, Bogomo na ba pib, oh Bogomo na Bomonate. Bon mon système na dans tout ça na polo il y a 7 jours de la semaine, Mand Inde, États-Unis d'Amérique et Salami Awa. C'est-à-dire polo oyo bozwa adresse email lango yango adresse email lango yankazo pesa bino sikoyo bozwa ngo bango de basali plus de 5000 soko beng na numéro na phone commande des arabes ko tikla par na poste en tout cas système américain donc au son du plan internet be ko tikna parler ba baselango eza agence moya makasi ba américain donc ba protégeant. L'équipe de production de Caribou Variété présente ses sincères condoléances à la famille de Nodi Mataba Elengambunda, décédé à Paris le 21 octobre. Plus précisément, M. Kams Kisungwa de la RTNC, il présente ses condoléances à la famille de Nodi Mataba, décédé à Paris le 21 octobre. L'enterrement, c'est pour le samedi, toujours à Paris Fonderie. Il présente toutes ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, l'idée de Nodi Mataba. Ça se passe chez Sesquin Molinga à Romainville et l'animation c'est pour le 29 octobre. Toujours à Paris, il y a Grand-père Benz Boziboziana. Toute une histoire, c'est l'album qui se prépare très bientôt sur le marché. Et s'il veut, très bientôt, Grand-père à Kinshasa. Alors je dis bonjour à Ken Mpiana. Bonjour Ken, ça va? Ça va bien, ya mamie Lela. Tu veux mettre solo, il y a Grand-père Benz Boziboziana. C'est bien. Grand-père Benz Boziboziana, oza icône ya musique na biso. OK. Lelo soki totanga ba icône ya musique, Grand-père Boziboziana za artiste et musicien liboso oazaka kora, artiste et musicien oasala succès de 86 à 91, 5 ans de succès. Donc azar artiste oasala mingi lelo azo lancé album nae toute une histoire. Oyo maison vata ya Jean David Kambote, mobile ya Judith Massia, oyo bazo produit Grand-père Benz Boziboziana. Oasala trop na histoire ya musique congolais. Album Kalamingi te koza sur le marché. Nga batyenga comme chargé ya marketing. Donc ndenge babiso batambanga tokoti masolo oyo. Donc album oyo na sur batu bazo zelango déjà monde entier. Au monde entier yebi déjà que Ken Mpiana soka koti li solo, c'est que li solo ana pena eza li solo ya danger. Merci. En tout cas na pesi bandeko ya Paris nyonso oyo bazana besoin ya koyeba ba détail nyonso ya album oyo ba contacter $10 ko oza chargé ya masolo tout ya album oyo. Merci beaucoup Ken Mpiana. On va parler de la Cléopâtre. Mbilabel, eh bien Mbilabel est toujours sur scène, la diva de la musique africaine est toujours sur scène et la preuve s'est produite hier samedi au Congo Brazzaville, c'était au village Vendôme, une production de Olivier Doumou et à l'occasion Mbilabel qui était au sommet de son art hier samedi a encore donné le meilleur d'elle-même avec son répertoire, une
Une grande partie de son répertoire a été livrée au public venu très nombreux hier au Congo-Brazzaville, au village fantôme, pour applaudir la Cléopâtre Biliabel. Anti-Mood, c'est cette chanson que nous allons proposer à l'instant. La soirée pyjama, ici à Kinshasa, sur l'avenue Nyangwe, la planète Sono, rendez-vous à ne pas manquer. Pyjama, Yoshi, Roger, Papingandu, Azualango. Il y a Yoshi, oulala. Alors, Roger, on prend les bonnes habitudes là. Oui, on a repris les bonnes habitudes. Donc, les fanatiques en avaient marre. La ville était déserte, son papa chéri, et finalement, il a exaucé la demande de son public. Fini les vagues. La semaine passée, on a répété mercredi et jeudi. On a presté, il y a un couple qui s'est marié. Et le 29 déjà, on est à l'extrême campagne en soirée VIP à partir déjà de 20h. Et le 30 en matinée barbecue au Grand Baoba à partir déjà de 16h. Donc du coup, Papa Chéri invite l'homme de l'or noir, la réserve de la République en matière de pétrole. Bon retour à la capitale, à son éminence Maître Kazil. Bon séjour à Kinshasa, Christian Melos, les crédibles. Merci infiniment à Clèche Douma. Bon dimanche à l'Aigle Royal Papi Bar en France. Merci à Christian Kiamé. Je salue Paul Bilingue. Et pour continuer, je salue Hervé Katangala qui est à Kinshasa avec le fondé Mbonzo et Deka Travel, meilleure agence de vente de billets. Mère mamie, ils sont la proverbe toujours le babou. On a commencé la proverbe de la fanatique. La fanatique à Papa Chéri plutôt. Donc c'est le proverbe. La mère Kanim et Marie Mouyamba, la Blanchard à Bangana Lyon, tout le biboy. Nio Kazan a pouvoir changer le consommé. Nio a pas changer mon thème et Rapasi. Papa Chéri, bon mais Zala la marché Zala terre Kanga Kangoj. Donc on a douce belé côté un peu belé boyé. Tellement il y a moi c'est ça me peut belé. Le 29 next time boyé belé, le 30 bon m'a petit na barbecue na baoba to c'est là avec et le on a bien dama na profiter na pesa mbote na prince ngale mantel na maître Camille Yuma avocat non na Jean-Pierre Foula manoko na biso na PDG Alima le PDG Alima Imona Alma service 5 chantier Blanchard Kabanga Nisha Pindi et puis la place fashion. Babi nyo ka changer le poso de monter maté. Papa Chéri ta disque ta recevoir ça bino. Pas bibina bi secret la bino. Nous devons y billet. Merci Binadama. Leader ba leader. Ok, Aboudia, merci beaucoup. On se donne donc rendez-vous avec Jibin Piana. D'abord, le 29 à l'extrême, ma campagne. Invitation cordiale à Christian Melos qui est à Kinshasa, mais également le 30 au